kozala star eza facilité kozala star eza elo mo lelo bato bamonaka kena yebana mais na kati ya koyebana wana il faut ko supporter tout parce que koyebana lelo eza loko aneti okomi poubelle emoni mutu nyonso akolinga jeter oyo amoni ke eza salité epa na yo mais bato ebele babosana ke biloko mosusu toboka na poubelle eza utile mpona bato mosusu yo monika obwaki yango na poubelle mais or barécupéraka yango balambi yango lisusu yango wana ta mosusu basalelaka ata gourde oyo omelaka mai mais yo oyebi te donc veut dire eloko oyo obwakaka na décembre ke bokosomba yango lisusu na février ntango nazwa kombo wana il faut bato tolobaka vérité. Je ne connaissais pas encore Papa Wemba pas dans sa personne. Hein, peut-être par rapport à son personnage, qui est un Papa Wemba, Bakwala Djakouba, je lui connaissais. Mais personnellement, vraiment, je ne lui connaissais pas. Mais en fait, des comptes, première fois, on a comme un Papa Wemba, tant que je il y a Kundilele. Azu comme on a Kundilele, ton a théâtre na Kundilele. Ah petit, ngape fona saka ila kwa maka Kundilele. Ngape pongape naza Kundi abilele. Naza Kundi abilele. Et ça t'est pas mutabe nga les patrons des artistes et comédiens nde ekoya ko bakiselanga niveau ya musala to ko bakiselanga intelligence. On comprend. Je suis intelligent d'abord de ce que je fais. Je sais où toquer pour nourrir ma famille, pour nourrir mes enfants, pour être bien. C'est ça. Moi, j'ai gagné ma vie par rapport à ce que je fais. Ce que je fais, c'est le théâtre. Donc, j'ai beaucoup de respect au théâtre. Donc, na okotarasuna ba polémique. Nga souci nanga, ba ambition nanga. Et comme indeke na commandé président, il y a ANTPC. Donc, je veux dire, association na biso ya artiste comédien. Donc, place vie masumu azarawana. Vieux pena, na ebisa qui est déjà. Donc vieux awa ko na boto na zwango na makasité. Donc yo moko na malembe salaka ka lokwa Benoît XVI salaka bino village na okokate boluka pape mosusu. J'étais réveillé après. T'as petit t'as derrière ma raisonnement pour y aller babi à Kofi pour ça publicité à quoi moi na ka papa comment il peut dire ça. Et même quand j'avais tombé Azma Kakangami ils n'ont pas vu qu'après j'étais réveillé. On a dit ah tu es déjà devenu une star, être l'enfant le plus célèbre de la RDC c'est pas facile. Le moi na les plus donc et puis toi tu as l'enfant le plus célèbre par rapport à l'âge mais ça déjà célèbre. Kutuna taranga mutuna liaka batutu na succès na mboko awo na côté comédie mais petit on a comme lianga bote utina nkoko he na mbana e na mama e na bana Bonjour tout le monde, bonjour monde entier. Je suis très ravie de vous retrouver encore si nombreux connectés par chez www.cleboa.com. Aujourd'hui, nous sommes là à la résidence de Monsieur Saïsaï. Nous sommes là, c'est notre invité d'aujourd'hui. Comme vous le savez très bien, je ne peux pas passer comme ça sans pourtant dire merci à celui qu'on appelle de la nation Mokil Mumba, Papi Guéné, à tout le staff de Cleboa, Port Yorman, de gros bisous à toi. Nous sommes là à la résidence de Monsieur Fiston Mafinga pour savoir un peu plus selon le rumeur qui est en train de circuler. Aujourd'hui, on va savoir c'est quoi la vérité, c'est quoi... parce que le rumeur, c'est pas la vérité. On peut savoir, ça peut être vrai ou faux, mais c'est faux. Mais on doit aller chez lui-même, on parle avec lui pour savoir de plus selon le rumeur qui est en train de circuler sur son fils Azmak. Bonjour Monsieur Fiston.
Bonjour. Ah oui, on est venu chez toi aujourd'hui, tu es au Talao. Tu causes à place. Comme d'habitude. Boni Saïsaï. Ouais, bonjour. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs. Peu importe quel le support qui vous permet de nous suivre, je vous dis bonjour. Voilà. Ok, merci beaucoup. Nous sommes là, tu es au Talao. Natongo to la muki rumeur moko sabiso kake na matoi bon yebisa biso nanu bako bomelo mwana boende yebisa biso non la bouche a publié à lobi ba rumeur etambola ke bébé Azmak le plus beau a kufi. Non moni ngalo bango lelo kozala star eza facilité kozala star eza lelo mo lelo bat ba mona ga kena yebana. Mais na kati ya koyebana wana il faut ko supporter tout parce que koyebana lelo eza loko aneti okomi poubelle moni mutu nyonso akolinga jeter oyo amoni ke eza salité epa na yo mais bato ebele babosana ke biloko mosusu toboka na poubelle eza utile mpona bato mosusu yo moni kaka obwaki yango na poubelle mais or barécupéraka yango balambi yango lisusu yango wana tamosu basalelaka ata gourde oyo omelaka mai mais yo oyebi te donc veut dire eloko oyo obwakaka na décembre ke boka osomba yango lisusu na février donc toza baartiste tondima déjà kozala fulu mais alors artiste na artiste par rapport à comportement na ye nde ozala fulu ya wapi fulu ya bato ya Gombe fulu ya bato ya Kitambo fulu ya bato ya Ngalema fulu ya bato ya Kiseso fulu ya bato ya Lemba fulu ya bato ya Changu to fulu ya bato ya wapi yo monde opona. Vraiment merci, c'est pas gentil. Quartier ça na biloko baliaka biloko wana pe ça na forme ya fulu na bango. Voilà. Ok, merci beaucoup, c'est pas gentil quand même qu'on me la muninga moi la. On passe à autre chose. Matanga, on a dit Monsieur Sony Chomo nous a laissé depuis ce matin. Tu as un mot pour la famille biologique? C'est vrai, c'est vous qui m'informe, non? Ah oui, ouais, c'est vrai. Il est mort depuis ce matin. Vous avez vérifié vraiment c'est... Oui, je peux pas dire quelque chose qui est faux devant tout ce monde. Donc je suis surpris. Vraiment, levé Sony Chomo, un vieux qui nous a tous aidés. Vraiment, c'est un grand mécène de notre culture. Donc, avec tout le respect, vraiment, que son âme repose en paix. Vraiment, je n'étais pas informé. J'étais pas informé, donc tu as risqué même l'IRB ces missions. Désolé. Oh là 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 là. Oui, bon, désolé, mes condoléances à toute la famille biologique de Monsieur Sony Etchiomo et de tout le fanatique de Place de Noble. Ouais, Monsieur Saïsaï. Bon, combo à Saïsaï. Ozwango par rapport à Ndembo ya Papa Wemba ya Saïsaï, ou soit eza combo nous en kala. Combo Papa Wemba, combo pardon ya Saïsaï, eza combo mon ensuite yango na Ndembo wana na album wana tango ebimi nde na kozwa kombo wana ya Saïsaï. Moi avant on m'appelait Malemba parce que je parlais lentement et puis babilo au monde banda osala genre moi théâtre moi na ki pena neti moi na morobo est très doux bana benga neti Malemba quoi. Donc voilà, à l'époque on était avec Papa Kaloui, V12. Alors, quand Papa Wemba a fait sortir son album là, dont parmi les chansons, il y avait cette chanson-là, Saïsaï, intitulée Saïsaï. Nayoki Nzembo, je dis, je mérite tout ce que ce monsieur a chanté. Tout ce que ce grand artiste Oyayembi n'a mérité. Alors, Nazoki chanson comme si c'était pour moi une chanson prophétique. Je dis, Nabi Makambo, faut tout le monde bailler Saïsaï. Faut tout le monde aille Saïsaï. Matonge bandal, kini mobimba. Balati kitoko malas ne lamba toi même tu sens. Donc bongo. Et alors,
nazwa nzembo kombo na ndenge wana et comme ezalaki pena na mutu nanga ke makambo ovia yemba wana saisai wana ezalanga ke so pena na komi na matonge au bandal batutu pena ba saisai et c'est comme ça c'était parti et voilà aujourd'hui so mutu ayoka nzembo wana okaseneti nazwi kombo wana lelo po bayemba bongo or nazwa ngo avant nazala saisai ya lelo ko. Ah, ok, merci. Aux la relation moko na Papa Wemba, oyebaka personnellement? Oui, en fait, tant on a zoa combo il faut battre toute la vérité. Je ne connaissais pas encore Papa Wemba pas dans sa personne. Hein, peut-être par rapport à son personnage, qui est un Papa Wemba, Bakwala Djakouba, je lui connaissais. Mais personnellement, vraiment, je ne le connaissais pas. Mais en fait des comptes, première fois, on a comme on papa, tant que combo ya Kundilele. Azu comme on a Kundilele, ton a théâtre na Kundilele. Ah petit, nga pe fona saka ila ko maka Kundilele. Nga pe ponga pe naza Kundi abilele, naza Kundi abilele. Et c'était comme ça. Et un jour, j'avais souhaité d'aller aussi lui rendre visite dans un concert chez Mamie Freebox. Quand il m'a vu, il était très content. Il s'est transformé même en un journaliste pour me présenter devant son public. Mais c'était terrible, je te dis. Papa et maman appelé, n'a du micro. Habi Sabatabi, ces garçons, moi j'avais perdu le goût du théâtre, le goût de la comédie. Les jours où j'avais vu ce jeune homme à la télé, c'est les jours où j'ai été réanimé. C'est les jours où j'ai... Ah ben... Donc ça m'avait fait énormément, vraiment de grand plaisir. Et c'était bien. À partir de Mokolo Anande, et comme il peut que... Et puis, nous avons sous surpris. Organisateur, organisé mariage à Papa Wemba. Ils sont venus ici chez moi. Ah, ça, c'est ça, puis ils organisé. Bon, moi, j'avais cru que, pour pas payer un temps sur moi caché, à la rare, bon, papa est un artiste, mais mariage, Jésus Salama, bilo, tout, les cas, tam sous bâtiment, alors, et ça, la guerre. Et ça, la guerre. Donc, comme papa est biso dans mariage, n'a été. Alors, ça a stressé. Ah bon? Papa m'a dit oui, papa m'a dit oh, bino bozaka ba organisateur. Bon, c'est un des cas, moi, rubrique, il y a comédie, quand il y a un mariage et tout. Pour faire habiter papa, pendant que tu as dit choix. Preuve, tu as bien que c'est un comédien, à part yo, tu as azati. Ah bon? Na kota ga ngo doute na sima en tout cas na zuka invitation hein. Mais vraiment nga na quoi na ngate que papa m'a vraiment mutabiki pena que oh ça soit été. Après quelques temps à Benginga. Ça va. Garçon, tu vas bien? Oui, papa. Natungu c'est qui? Ah oui, c'est Virgile. Virgile. Papa Wemba. Oh! Vieux boni. Ah oui. Petit na mariage, n'a sort zate na rosekate. Donc, Fozal. Ah, ok. C'était bien. Tu as gagné na bakulu, tu as gagné Ranson, Hugo de la Forêt. Monsieur Belé Bayake. Monsieur Belé Bayake, on a presté P, on a CP, wana donc. On a un ça yoni. On a un CP. On a kepe, tant évidé. Puis on a maman Amazon, on a pèse beauté. En tout cas, vraiment, ils étaient très très contents. Donc, voilà. Après, on a eu mon album, on a un maître de l'école. Oya sali bat ba benganga ah okidi ali banga papa mbabo akionga ah papa mbabo akinga bakara jakuba mais yoka na yoki peko okipe a fiston ça na katiwana na ba collègue msupe ya comédie ya boaki bango pe wana c'était bien vraiment ça fait énormément plaisir à Rubier m'a été 18 Angola Luanda France et Libanais London vraiment ça Gouya ozala comédien ozongwe panan. Bon, ngana koloba te que vraiment lelo so nabi ke pona sa théâtre lelo nazwa ki goupa ya mutu mo wana comme mensonge. Veut dire na sali yango kaka ndenge musala nyonso o mutazana ngona makila et yaka. Pour moi le théâtre c'est un destin, c'est inné. Bien sûr que les autres sont na ina en train d'apprendre le théâtre, mais moi pour moi c'est inné. J'ai aussi appris parce que quand Dieu t'élève, il faut aussi apprendre. Bablo musu na musala na yo pour osa na ba norme.
Donc voilà, c'est dans ce sens-là, quoi. Ah oui, mais tu n'as pas un idole, même dans Kala. En fait, bah vieux on a tout, bazar qui déjà balakisi. Donc tout ba fongola biso nzela quoi. Donc lelo na rolo ba ke nazaika na mutu mon côté o nazwaki comme idole pour que lelo sinon carrément on a ba tik nae na ba façon na jouer. Moi en fait, j'ai le théâtre dans les sangs, j'ai la comédie dans les sangs, donc c'est inné pour moi le théâtre. Je suis né avec la comédie. Donc je suis né avec la comédie et bah vieux on a tout ce que bazala liboso nazwa bango ce que le connaît ba modèle omoni tant na ba modèle veut dire Nathalie oyo nana mon côté Nathalie ba okotangela biso quelques comédiens oyebi ki basala ape musala na bango bien osepela na bango nandenga lelo nandenga kala to nandenga banda kala ti lelo nandenga osepeli mandena sepeli batuloko ba mystère si atulwana vraiment na bisio to comme à Paris to jouer na viona niveau to jouer biso ko to kanisa to bi bon awa pena veut ressentir pena ba petit na ya lelo niveau ba obeta mais bilo vieux na sala biso et comme ça biso ba grand comédien ba ali na mboka na biso ma best que za katango bando tanga boye oya ki komone ta kanisi ne tolobine ke yende za meilleur ti omoni donc surtout tel pena ba vie na ndenga ba comédien ba mettre pas bazawana ba vienga dios bazawana malgré to juste chance à jouer na bango lelote poto pese to e ba kazaka venga dios wana zaka mettre pas wana mais vie c'est tout na lobi par rapport ya lelo na pesa pena mais na koka otombolete aza kilo na koka otombolete mais lelo na ndenga génération na biso to na ba phénomène la di sobe. C'est un grand, il fait rire, toi on a ba vie de loin, ba ali ba mama kalunga bazawana, donc ba comédie ba ali quoi. Ok, merci. Okinde Mbalio Somba boy qui patron ya ba comédien nao, nde ba benga ko patron ya ba comédien tout Mbalio Somba lobi pas. Bon, il y a Freddy Aza grand frère nanga, je crois que il a Baba Yaya ou Balaxibiso Moussala, je n'ai pas ce temps-là de répondre sur ce que peut-être il a parlé, Neti Otobien à Vinae. Bon, Mouta posé qui est question, et à répondre, oh, il y a un pressentir. Moi, Naza a suscité que Batouba Benganga, Lelo, sur les patrons de tous les artistes et comédiens. Parce que, et ça n'était pas Mouta Benga, les patrons des artistes et comédiens, de Ekoya Kobakiselanga. Niveau ya musala tout ko bakselanga intelligence. On comprend. Je suis intelligent d'abord de ce que je fais. Je sais où toquer pour nourrir ma famille, pour nourrir mes enfants, pour être bien. C'est ça. Moi j'ai gagné ma vie par rapport à ce que je fais. Ce que je fais c'est le théâtre. Donc j'ai beaucoup de respect au théâtre. Donc na okotara suna ba polémique té. Nga souci nanga, ba ambition nanga. Et comme il a commandé président, il y a ANTPC. Donc, je veux dire, association à Bissou et Baptiste Comédie. Donc, place vieux Massou Mouazarawana. Vieux Pena, na ça qui est déjà. Donc, vieux Awa, qu'on a boto na zoa on a makasité. Donc, yo moko na malembe, salaka le roi Benoît XVI, salaka non village na okokate, boluka pape moussous. Atika la pape. Parce que les catholiques na loi on est qui papoter, sur des choses c'est pour la vie. Donc ne Benoît XVI azarabongo azaka pape, du fait kabima pape, aza pape avant dinae. Mais bah voter pape mususu, donc ti arokufa, aza ne peut pas pape. Jamais ba lobane de loi au village au bidon. Non. Nga souci na ngeza wana, poto bongisa na no makambo na biso pe. To bongisa pe théâtre. Mon lelo théâtre toza mingité. Bao bao pesa batu posa basa théâtre. Au moins les loso obo kim lisu na musique. Au moins ba wera, ba Kofi, ba Papa Wemba, ba Fali Poupa, ba Héritier Watanabe, ba Fabregas, génération na génération ba jeune to ba sa la musique, banana ba vieux, les lo ba pesi batu posa sa la musique. Les lo na ba famille, ceux qui moi na mombe azo sa la musique. Bazo considérer déjà parce que ba mona ke ko bongeza mingi na côté wana. Mais côté na biso na théâtre tozana nasé. Tout ça, on a ba bassesse. Tout ça, on a ba koluka ko répondre makambo eza inutile que
kokende ko luka nanu épanouissement, kokende ko luka bonté, kokende ko luka luxe na kati ya musala na biso. Alors moi je me bats pour cela. Je me bats pour cela. Aujourd'hui, le théâtre, il faut ce qui moi n'a pas dans famille abiba on a là dans salle théâtre ba PCP chance wana ba considérer ce qui monto na salle théâtre abina ya bala na famille wana ba PCP kiti ya malonga parce que ils appellent musala lokwa musala nyoso. Vraiment, là, na Kansimba, moko maman Véro, madame, ya monsieur Saïsaï, on appelle Véro, ma fille, maman Bana, des gros bisous à toi. Fiston Saïsaï, trop de publicité, trop de nzonding, on dirait qu'il passe au théâtre local, tezo foutate ou quoi? Non, théâtre local, les attaques n'ont qui pas monter. Veut dire, makambo, nyo so batu ba sali la théâtre na télévision, j'ai ça. Veut dire pe yo yanga isa ndemo tena wana soko chetembe soko lega na télévision na ndenga théâtre ka yango ndi bato bana besoin zwa comédien oyo yebi ki alega na télévision chaque semaine bimisa biso na victoire. Ozo comprendre lelo eza kolega na télévision te chaque nde yango na nde faut bato bayeba ke yo d'ailleurs au contraire ce n'est plus même qui professionnalisme la kisanga groupe ya commando place les gars. Groupe à chaque semaine wapi. Attends na chaîne minde. Nous sommes des acteurs. Ngala michana niveau nga ke naza acteur ya film, naza comédien, naza acteur à cinéma. Nazo ça la œuvre te par rapport ya pression ya bato. Mais nazo ça la œuvre par rapport ya ngai moko. Mikolo est-ce que yo sotuni Jackie ah ndani yo tourner film asikate Mikolo. Ah préparer, on s'est préparé kala mingi te boyo ah pouf. Ah Jackie bimise lo mo asika. Kolekala te na télévision chaque semaine eza te po nazangi ba idée ya kosala to nazangi makasi ya kosala mais eza parce que bato photos à la conscience lelo théâtre na mboka na biso oya koleka na télévision ba chaque wana eza na base eza na baisse mutu moko ta ko lo bango lelo ke rien que pour na yango. Il est bien, il fait tout bien, ça va, ça marche, il a du succès, il a tout. Non, parce que nous sommes envahis. Nous sommes envahis par des films. Oh, ils ont Talibanda, bah films, tu comme il peut système ba canal A. Tout le monde a comme un canal ça. Je préfère encore mieux que ça ba film oh et koki olekata na ba nouvelle na ba novela c'était mais et les kata na ba Nollywood. On se comprend, na Nollywood, bah A+, on s'en est là on bien, mais pression tellement l'équipe bon, ça va. Laura Bolingi na ça me le mois bongo na no po boza impatient. Il y a un moment dans le que à partir du mois prochain, nazo largué déjà. Bah au théâtre na bango sika, malé qui makindana ta mo sikindobika. Ah, mon titre là pas déjà mo sepeli. Malé qui makindana ta mo sikindobika. Suka demo miwana, so ba le kana veni. Oh ya. Ba mystique, ba utaki sangati. Na biso dega. Vraiment, ça featuring il y a ba comédien à quatre théâtre non. Pour nous c'est important ou tu peux toujours utiliser tes comédiens et un groupe non. Featuring c'est très important d'ailleurs na théâtre, na cinéma et loko oyo ezalaka important makasi za ba featuring. Parce que au moins featuring ezali tombe sur comme un rôle eza na mutu oyo il faut a sala yango ya lokwane to pesi rôle mobe ya jomo be ya mutu munene mais au moins te faut to zora isma yo ti rôle mutu munene mokezo tito vous comprenez au moins que aussi mbate donc il faut rôle et tambola selon acteur wana ndenga zali so nana besoin maman mobe ya compliqué akatela bat mangala na ebiki na rozo maka lunga. So on a besoin de maman mon bé à quoi la meningana na ozo mama chako. So on a besoin de jomo bé vidéo ba dibula badi na ozo modero. So on a besoin ya garçon mo boye azaneti moi PD manani na ozo la duchesse. So on a besoin kizengi na ozo pululu to na ozo kiodo. So on a besoin saper na obenga de Londres. Na obenga brifi la merveille. Si on en a besoin moi si mon robe ya mango a vimbisa sima na obenga vemba le sombo. Donc bilo wana tout ezara na nga réussite na nga wana parce que je suis ouvert envers tout le monde.
il n'y a pas quelque chose qui me bloque quand j'ai besoin d'un artiste comédien par rapport à inspiration nazanango. Deux fois batu ba se tout farabango moko parce que linga o sale loko na batu na yo. Et maintenant on commis rôle mombe oyo mutu na yo moko taza na critère wana mais au tcheka na rôle wana parce que ça mutu no et enfin des comptes au baby Simusala. Vraiment, là, ça fait énormément plaisir à celui qu'on appelle David Loketo et Dodo Vicente, agence Dodo Vicente. Vraiment, je suis avec Saï. En tout cas, je n'arrive même pas à faire l'émission parce que là, mes codes sont bloqués. Monsieur Saï, dis-moi un peu. Soro lingi lelo za musicien. Na ba musicien à Bissau Congo. Soki lelo Saï qui musicien. O lingo zanan. Ah. Naza misende ni monde ma bendeng wan wana uza ndulemani te soki pe yati longola ngana ba soki wana o pola mutute te eza monde moko boye na ebite na ebite faux monde monde musique wana tika ngande yani zamba sala nga comédie nanga asala nga comédien je me contente de ce que nazwaka oyo kokai na mungongo na ngai esika nazali soki na vandi na lali na kimia na tongo na zuya komela ya kolia merci na nzambe parce que asala nga comédien na comédie nazoko arriver kosala nini oyo na osala mais na motema nga nazaka nango tamu soki kokanisa nga na kopona bao wana po baza na balare po bana babon na nga nazwaka nga ta shaka kongo. Oui, papa wa Karine Mokonzi. Ah oui, monsieur Saï, projet na yo pour le théâtre à Congo, projet nanga ezana d'abord ya liboso na osenga na bakulutu il faut na zwana no esika wana nan parce que batba mona nan moi na lobiteke na koya ko sala ko leka bakulutu mais na koya ko mima moi eza ko aneti na mona ngape ba mama ba ocho toka mai na ibale bazoya akompe na place mobe akitina pesi na mwana Bruno tamsuku tu mwana mke ya 5 ans yo pe memandam mona pa kubuli yango ka malembe ti mwa liboso alembi pe atiki donc bongonde donc nga makanisho na ngo pona théâtre ya Congo vraiment eza makanisi mo ya bien nazana ba préparer na ba kulutu si photo les na ba élection bango kaka s'il faut bacha bango kaka mais au moins ambition nga na minute nde nazalia il faut non ça c'est na comme pena président et association ya ba comédien nyonso ya République démocratique du Congo. Ok, merci. Aux gens pas préoccupation par rapport à ndenge ba Tretarabino ba toi théâtre à Congo. Ben nde ba Tretabango to biso. Tu es dedans? Tu es na longwa déjà na bima. Ngoza président association ba théâtre donc aux en katialo. Oui, tu as vu que nde ba Tretabango bango wana banani. Bango wana za bato bazana idéologie mo na bisoté. Vous comprenez parce que les comédiens n'y sont pas dans une association. Les comédiens n'y sont pas dans de même pas dans Saï. Vous allez déjà libandate, vous allez traiter autrement. Vous comprenez? Lélo, je ne crois pas que vous traiterez SOB d'un con. Je ne crois pas que vous traiterez la vie de loin d'un garçon inutile. Je ne crois pas. Lelo la duchesse ba tomboli ba drapeau ya théâtre lelo ba vie masumu lelo il roule carrosse, il est bien, ba président Lombe, ba président Rock Bodo, on est tous bien, ba venga Lufar ba tout. Donc lelo to bunda. À moins que comédien azala kazaka na association ya ba comédien peut-être yé mora pona kwa na mais ce kazaka na kati association na biso o ezaka dirigé par président Masumu o azotika ngokalate. Donc azala bien. Ok, vraiment merci. Monsieur Saï, à part comédie, autre bibiso sur salaka, distraction avec Tarani. Distraction avec Tarani. Moi, je suis un grand joueur d'art. Bama sabaye bidon na beta rabat mabe. Bana poto bana mikilo la ndanga so bio beta bia. En tout cas, yemo déjà bando yebela po. Fimbo ezalaka adefate et puis bana na somba biaro na changwa wa nana mutaganye ngate
Nanam ta gagné ngate. Et bioto. Te nangai na batongo to beta bachango na miso na biso. Bachango na miso na biso dans biso no soto. Et puis billard ndeza wana. Eza lokwa football te que terrain so etengami kana ngamba batona mususu. Yango eza etengami pour avantage na bino nyonso. So eza tout droit pour avantage na bino nyonso. Donc parce que bino nyonso bozo beta ndemo kaka. Donc muto wana poto te ke o poto na nga o nini boye. Voilà. Ok, merci beaucoup, Monsieur Saïsaï. La remarque aussi, ça a vraiment deux fois l'épisode local n'a pas si. Au moins, au bandit, épisode moro batuba c'est pas normalement cassé et puis tu laisses, tu négliges, tu continues à makambo et au foutayo. Biso sundoli biso le roi de la Congo neti théâtre mon ebi au salana pauvre Masirika na monsieur Mutombo akufa pauvre Mutombo aux arana école boye na dino là tu étais un peu trop jeune na théâtre ango aux arana école na bosani titre lango mami tu voilà théâtre mongo ils a produit par mon ami Alpha Morflip. Pour à l'époque, il y a Bopikili qui est à l'époque producteur Balinga Boule. Babi mais jeune wana ye aye théâtre to mon net yimba la mora komi azo senga cher to zoel souté. Alors tu es grand ba camarade nga babi bon le roi ba producteur ba boyo biso ba camarade nous to mano produit. On a commencé un truc avec mon ami Etiki Mbokusu. Ça a été Bompikiliki, Masirika Bomanga Nelengi. Et puis tu as ça la Mamicho, na mon ami personnel aussi, Alpha Morflip, na ba Pouya ba Willy qui tourne, on tout écrit na ba kande bazala zala wana. Et puis tu as ça la Mamicho wana, Mamicho bimi. Des fois musupe bo wana ngwa ezake, bo somba ba CD pirate. Moni moyibi aoyiba aoteke la batu nakobang omoni tamsu ye place azwaki pe ayiba ikara inde abimise libino 3-4 producteurs pe azali nango tamsu ekenge yango na peut-être bomona ba épisode mususu et sous-quitté mais côté à niveau télévision ngana le Croix Rouge moni Croix Rouge sera y reporter au secours na yo déclarer te yo tika ba porter au secours Croix Rouge aye kuna ameme bilomba poto po bo souffrir yo lobi te ngale a poto te ngabala melanga fufu on comprend yo bi déjà que ba théâtre et na télévision botala rango gratuit biso entre tata appelle na besoin bala na robeta pe lo mo beza ngo 6 épisodes mais na beti bino gratuit à 4 épisodes suite na CD on landa continuité somba CD donc bilo ngo yango na to ma osala quoi. Donc kata biso da nini ya mundele o abadoya ba titre ndé échappanga mais na bi très bien ba mutumbutu voilà moni kata biso roka boy ouais donc quand on est là au kata biso ka potota gratuit potota gratuit faut tous à la bien den merci nao. Retournons un peu dans les Kambuya Molanao. Tu trouves pas que Ozo exposé, Ozo comme c'est star avant l'âge, tu trouves pas qu'il est coupé qu'on stressé, on a battu comme on s'est accosé, ma Kambu et tout, tu trouves pas? Ben attends, moi j'ai mes enfants à moi, j'ai besoin d'un enfant pour un rôle. Ce qui a exposé, ce qu'on a exposé à eux, ça c'est aussi de l'autre côté la méchanceté. Il y a Yoba Nobombi, il y a Baningande, au Komo Lakisa. Non, je crois que lui, il a ça aussi dans le sang. C'est une star déjà, c'est l'enfant le plus célèbre de la République démocratique du Congo. Docteur Boma. Docteur Boma. Lelo na comédie, en boka na biso na ndenga théâtre na ba succès. Et comme après ça, c'est Petit Fibo. Vous aurez pas un peu petit fibondé au côté siko ba vide loin ba isobe ba isma ba vema sumu. Ouais, là je profite de dire bonjour à toute la famille de Saïsaï. Moi je suis dans l'ambiance ça. Wana vidéo là tant Hollande boya seke habita wa tumbulanga ba phénomène apesi mo ba mbote to donc petit star c'est tout à fait normal nga mon père na ba pakola nga ya ba kutu donc ya tina niveau kutu ya osamba
Vous comprenez? Et ça la rend wana lelo yana batu musupe toyoka ke ba reglaka yana batu musu toyoka ke ba bonga maligorodo yana batu musu toyoka ke atambula ne bembe na coffre yana batu musu toyoka ke oye bakata e matrice ezana batu musu pe koto toyoka ke ye azaka pede yana batu musu toyoka pe amela ligorodo yana pe na batu musu toyoka. Donc vie ya art yango mona ebandela mission na baki ke toza lokwa ba poubelle yosko ndima oza fulu ya wapi fulu batika na ngolé pe se batu fièvre jaune fulu oyo ya oya kwa hôpital kitambo fulu oyo wapi. Donc c'est ça quoi. Mais on dirait au stressé parce que il faut qu'il aille à l'école. Peut-être que camarade n'est pas bandomone spécial, autant bien tu trouves pas? Bon, bananga déjà baza nelo monde oyo. Omoni orientation isa parents, école, église. Omoni lelo ngana lobango 6 mois ça aujourd'hui. Je suis ça et ça, c'est parce que j'avais commencé aussi mon boulot avant. Moni, lelo, j'ai 34 ans, mon bien par rapport à l'âge. Mais, ce qui a 10 ans, aujourd'hui ça fait 24 ans qu'il y a un théâtre. On peut s'en avoir raison. Tous les gens qui ont il faut que nous ayons 15 ans, 20 ans, au coma, expérience, au coma, bébé. Si tant que nous avons 40 ans, pour 60 ans, nous avons pour combien de temps? Et les lots, orientation, petit, bien coaché. Père Nazo, l'Axabaron, qui n'a pas père Nabino, n'a maïle. Les lots, on a tangi ba classe mususu mais na ba classe wana ba otanga ngai. Omoni nga natanga marketing te mais léon na RDC parmi ba cours à marketing ba comme tanga na sai comment arriver à faire ceci amener ça ici et là-bas pour faire ceci cela. Donc nous sommes ba comme tanga yo mais yo tanga kangote. Omoni donc ndenge mon pe ba petit bazas coaché na je ça va petit na bité. Un grand c'est quelqu'un qui est aussi intelligent. Oza déjà grand. Kolingate keloko loza star na classe ozo ba point muke. So si ba point muke et sopayo. Oza star mo be batu bando seko. Yango wana bref. Na mukuse faut ça toujours parmi les 5 premiers. Faut ça toujours ba point au-delà il y a 75. Faut ça toujours boy. Il faut pas se promener pieds nus, il faut pas se promener torse nu. Il faut se comporter comme ça. Moi nazo kola na biloko no moni ba étape aussi ko ya kokata baninga lichette alekiango asotango pour nini pour ba ifsake déjà que ba étape wana eza ridicule pour na yo ezande monanga na simba lichette te nazala kuluna te nazala yankete ya ba kiri pour nini pour na bandade ya ko sa eloko mo avant. Bon, monsieur Saïsaï, publicité c'est le romo il y a 2 minutes, 1 minute, 3 minutes. Comment ça la capo au réaliser scénario, comédie, na marketing, il y a iloko o yo ça la publicité. Comment se fait-il au ça la ngo? Yango moni na to biso ke na minute osko court mobimba yango wana o ba komo tanga sikoyo. Comment il arrive à faire tout ça? Yango komi court ba juste de no batie. Dis-moi côté marketing, c'est ça côté nini? Moi, mais c'est le côté marketing, c'est là où ça il s'est fait, ceci, c'est là. Très bien. Côté publicité, voilà. Vous comprenez? Donc, bakour musu na bombi. Ok, monsieur Saïsaï, un mot pour la famille biologique de monsieur Sony. Tolobele makambango, mais toleka qui en vite. Ningi olobelango parce que vous vous connaissez personnellement? Très très personnellement. Azaviemo, même à l'époque où on jouait Métissa, Tito Saïsaï, Météo, il nous a aussi soutenus. Et surtout que Tobano tournangoka pembenia Boyoma wana. Donc non, c'est un monsieur, je peux dire, bon, paix à son âme, dans ma famille biologique nae. Nabi keza passi parce que
bango baoba na ba famille omoni na ba famille déjà baoba eza pasi eza pe makambo mobe oyo pe makambo ngo ne ezokendele il faut ndiango ngabika ke mikolo nzamba ote ya susu te par canal ba pasteur mikolo nzamba komo te ya ye moko na bino fara komona baliwa neti ba papa wemba en bonne santé akweya kufi bomo na ngona film muto akufa lokwa neti a tourner film eza ba mateya moko sans intermédiaire yo na nzambe mbala moko boye yo talisko papa wemba akebongo ngai nazapeka na nzoto lokwa ye. Alors c'est le moment muto na muto mitalaka ba président Ochomo qu'est-ce qu'il n'a pas fait apesi ba tumba mbongo ba yemba ye asungi ba biso ba saisa yoyo okoleka bozu moi 500 moi 700 mais aujourd'hui il est parti. Ce qui est mutukuta bana o kabela bino ake bon bino bat bona ki ndeko senga ye. Ce sont des prédications directes sans intermédiaire. Le lot autant dans les États-Unis star na bango na tokufa. Il a des millions mais alali na mbetu paye cher mais la mokité. Donc tant de la fin otobana yo tant de la fin yangoyo. Batu boko mona makamande na ndenge mwana lokola Azmak mutu moko boye avant di pena a créer les que akufi apo kengo pe na internet na niveau ya donc mutu wana est-ce que azana banate est-ce que mutu wana so yena na botité na famille na bango azata na mutu mo ya mwana mote ou bien rapo pecha sa star bonga pe na expliquer qui est expliquer moi tout mais comment ils peuvent dire ça? Moi quand j'étais tombé à Asma Kakangami et même j'étais réveillé après. T'as petit t'as raisonnement pour y aller babi à Kofi pour accéder publicité à quoi moi na Kakangami y'a bien papa comment il peut dire ça? Et même quand j'avais tombé à Asma Kakangami ils n'ont pas vu qu'après j'étais réveillé. Tu es déjà devenu une star, être l'enfant le plus célèbre de la RDC, c'est pas facile. Moi, le plus. Donc, et puis, toi, tu as l'enfant le plus célèbre par rapport à l'âge. Mais ça, déjà célèbre. Tu as succès dans côté comédie. Mais petit, on a comme liangai. C'est que donc on a comme on a simanaï. C'est quoi bah bazar simananga c'est quoi? Non, ça fait qu'il toko koleko quand même. Ah ben oui. Beauté peut ça ah parce que vient nga kinke sera yembango. Beauté utina nkoko he na mbana e na mama e na bana Tango yembi okanti singa likambu ya banzembo bosala na papa wemba, est-ce que tu as une préoccupation par rapport à ça? Ouais, nzembo tosali pona papa wemba. Ben nzembo tosali pona papa wemba ngana yemba ina cour des grands. Nembe na cour des grands, bo pena mboka esalaki ke to yemba, mais na invitation pe na ndenge ya ndenge siko mutu parce que ndeza wana makambo ngasa kilo wana équipe nationale na mutu na ndenge akolela. Équipe nationale ezaki nzembo toyembaki ba Feregola ba fe na so ba Suzika Seya ba nandi ba leader no so ba Vejo Sanyoka Longo ba Redi Amisi ba Grand Tout ba to ba betaka na papa wemba nde bangona nde ezaki siko neti équipe nationale. Mais après na ba bolingo Vincent pas tala bien ngai par rapport à ndena lingai ku wemba à parcours des grands kuna di biso peto sali nzembo na biso wana pe et salaki wana deuxième équipe ici ya ba master mususu bazaki zaki kuna batu mususu bazaki kuna ba yembi pe ngamo peta ke muta deuxième équipe lisusu na alaki pe kuna ko chaka poa to betaki yango donc kitoko eleki bien. Mais la yoka rumeur moko ya nini vocal no moko ya avait un garçon ya vive la musique à salaki. Mais c'était zaki idée na yo mais mon est arrivé que musicien moko a vivre à Salian. C'était dû à quoi? Rabi Namboka Nabiso, vérité et comment impolitesse, respect et comment kiyuma. Naboko répondre à la question là pour nabima impoli. Et là ba vie mususu ici asila nae. Azomona côté nini ya obandela te. Olia tala kutu baninga ne ba musicien. Ya zotala ka sai. Oh le roi sai yembia ngana ko yemba te. Ngana ko yemba te. Bon, babi bon, to longo le pesa yango. Mais azobanga kaka.
o te lokwa ya yemba na miko oyo ngala ko yemba te to longo li vocal bon tia micro msusu o lokwa ezaki na studio oyo ngala ko yemba te bon to longo li studio oyo kota na studio o lokwa ezaka na nzembo oyo ngala ko yemba te bon na nzembo te to longo li kasi te yemba na nzembo msusu lokwa ezaka tiliwa papa wemba ngala ko yemba te donc oluki réseau ti oyembi te mais ngai na lobaka ngo nga na fiston sai na respectaka ba vie tout ba vie ba lokwa na escalier et puis na escalier ngo ya suka te ba pe na ba katikati biso pe ba leki na bango pe toza na escalier na sima siko vie na vie foyer ba o yazo matana donc moi biso to zoyer ezate eza ko azo mi pesa ne respect mais o yazo kita o sani ozo kitaka pona pana nini baluka nga makambu na ebite baluka nga makambu liboso e fuli bango oyinga na koma lelo grand marketeur batu musu ba koma pena orchestre et la orchestre comme le homme de vieillard so lingo mona ba mikolo ya orchestre pela donc bana biso tambola na ba orchestre ba maison mais so yo mo komi na ba 36 ans déjà komo kanga bilo ono okomo tala ka wera ne longama awo ngana komi na aja ko bimela o ngana komi na aja ko bimela tala ka héritier master nga mais a se sentir déjà ka koli bimi omoni ngwana biso ko to bimi na mso bakala te mais si to salibana to saliba te belé ngana lobaka batu mususu bana libabe na bango ya bango moko ba linga balatsa ngo batu akangami na sai nazo comprendre vérité na habité bande ko na habité tango na koloba lisusu boy tango na koloba boy c'est ngana tinda kike ovanda na ba tika ngana mwana ya maison mère nazali mwana ya quartier latin oso comprendre pour ba vie wana mibale sur le plan artistique ba contribuaka. Et c'est ce qu'on a vu, mon boy. Ce qu'on fait contribuer pour ça, c'est ça bien. Oui, on a contribué. Mais il y a l'ingé le koumouana, bah PC on fait sans contribution. Vous comprenez? Vous comprenez? Na wera memanga poto, kofi memanga yi na ran social mon boy. Que petit nanga c'est sobi batu combien ba respectanga pour babi que petit on a solo là ba kofi lomide, a solo là ba wera san. Mais nous comprenons que les orchestres sont les gens qui ngasi na tiki bango sina leki pe na ba télévision na bike ngai na linsu makam na binote mais le quoi ezaka monde moko be bango soki ba moni ke bobimisi eloko simbite makamuni to luka boluki sa ese makam tonga na koloba efuli bango efuli bango komi o sai tout na loba te na loba nga mangam na bino te bobanda nga ka bongo bokanga nga ndoki mais tu ko suna studio boke o balongo la vocal nanga avant bino boyemba balongo li boyembi ka te mais ngai na occupé bino te to kutana na ote o sikomona nga na pesa kombote na yaka pena wera inani na sauter nga pona ko éviter ba problème osomona to za ba petit bino bozana escalier tant yo mo ozo kita côté ba petit bazali yebisa ngai non sani na koyamba yo na kotala kane mangama to saka mso ba impolite mais ande batu nde ba olinga ke to lobela sir bango lokwa bango ba nzambe ase soko lobeli ye azu bon nzambe na ye lokwa bango ba komana ba système ba orchestre système ba ndimi ya ba église kande yazana musicien kala apekana mutu akala ka oya bwaka oya yembaka oya pesaka donc ba comme ça ba doit ba ndimi biso to ba ndimi ngana mundimi ya orchestre morote naza mundimi ya orchestre morote ke au président nande pasteur ngana ke na ko sambela epanae ata Koffi Olomide soka salinga makambo eza yo ngana sepelite na ko loba ata wera nsol soka salinga makambo eza na ko loba parce que baba venanga ba yebi ba limite na bango ngai pe na petit na bango na yebi limite na ngai. Vraiment, ça fait énormément plaisir à mon oncle chéri, oncle le plus swag Bookson Bukasa, mon oncle chéri, des gros bisous à toi. Fiston Mavinga, c'est Mavinga ou Mafinga? Mafinga, ok. Un mot de la fin et quelques dédicaces. Ben, ba dédicace c'est ça que ya Willy Mouché Nico Damboka 00243 on appelle sur Bambota trop bah grand merci pour tout ce que ça la pour la culture na biso na bo sanité
Un Canadien de moins au Canada, un Congolais de plus au Congo, Yaking Makiadi, et Sikozali, Igor Balou, la beauté plus l'argent. Ted Tendai, ma Boko Bank, le Fonds monétaire, ma Peka Banque mondiale. Hein? Yanangai Bart. Vous rappelez quand même Madame Rachel Fouta. Ouais, maman Rachel Fouta. Na pesi bambota trop. Na bosanité, batutu baolanda biso. Ben joli Kiuma. Poto na poto. Mokonzi a Dijon. Yo rozangata. Yo so rozangi me mystique. Hein? Yo so rozangi mystique. Velanga Bart, levé Bart. Il n'a bomba comme un moka. Hein? Pour Anine. Ngana za arabe. So na bando boka mutu na nga omona mutu tabwaki. Yango moni ba misu na longoli bango na liste. Vous comprenez? Yango moni ba misu na longoli bango. Balongwe bazuite. Balekata un repêchage te. Jamais mikolo na longoli ba na liste. Ba umeli. Ba umeli. Ngana za lokola teke ba mwana kaka. Te. Ha. Alongo la liste. Donc mikolo na koti si Vebart. Vebat na biso vewana so kutani na ye taka na komo kima ya komo bondela nga obondela petit nga eza nini est-ce que Croix Rouge alemba ko kene ko porter batu aide est-ce que UNICEF esatika bon so na so aider sali nini so nga UNICEF nga bive na lembi donc vena nga Bart les nouveaux mariés na pesi yo ba grand merci pour na onyo so sala pour na petit na yo fiston sai umela vie na bossa ni la petit na ngai ni la swag mikolo na benge ni la swag swag ba bon anniversaire notre le cas JM Color sur le mot pena peinture solo ba nini maramba bien donc kitoko JM Color na bossa nite Isma Benda Beauté wana ba base ba bureau donc veut dire ça on est tête wana ba acteur privé ya président sala nanga eloko lingi me esuka na mutu maboko nanga etali binote makolo nanga za binote yo lela na mutu salela mutu donc veut dire yango wana la pesi mbote na ba nyonso balandi biso bao ba moni ke mission na biso gêné bango mo côté mo boye to sengi bolimbisi bao ba sepeli bo continuer au sepela et à bien quoi voilà. Voilà, merci beaucoup. Je dis merci à Fiston Borel, je dis merci à Agence Todo Vicente. Herman Emporio, de gros bisous à toi. De la nation à Mokil Mobimba, merci beaucoup. À toute la famille Kalombo, Bobby Soda Poto, papa Mapassa, papa la winner. De gros bisous à toi, de gros bisous à toute la famille Mafinga, de gros bisous à toutes mes fans, à toute ma famille, ainsi que à toutes les personnes qui m'aiment beaucoup. Je dis bonjour à Patrick Tedeka, à famille Mafinga, Anila Coxy, joyeux anniversaire à toi. Teddy Vita, Angola, Luanda, France, Ruby Emma, des gros bisous à toi. Je dis de gros bisous. Je fais des gros bisous à celle qu'on appelle David Doketo. David Doketo, de gros bisous à toi. À mon oncle chéri. Hein? Pour na bato babimisa ba rimer ya ba jarnet babimiseli mwana franchement toza na temps ya kosamba ebele te mais toaka na temps ya koyebisa bino ke nil est sans effet. Ah oui